Mais ça on a bitumba solo. Yakana image wa, lekawa, la kisawa, ba défi ango. Eh. Mais c'est bloqué. Ba sentir kuya awa mbulu yake. Na rappelle bien les gammes de tomates pas qui sentir. Espoir abandon la qui sentir kasi lelo. Toujours la déception. Na champion. So na vie déception za nini? Bato ba bundai ko la sentir mais bazu ya ngote mais aye ko réclamer pas ko lo baye ko la ki sama kolela na ye mais na ndenge ya bien. Na plateau na nga bitumbeza raté na plateau na nga ezara ni solo. Na boy muto beta mninga dans les vides pona ko beti dans les vides boy raté muto ne zwingai ko na kanga bimbanga na boy nanga na moko te na bandi ko ba inviter na mbile lo nanu nani na bandi ko yamba nanu champion Magelo bonjour. Ah bien champion Magelo. Namoni lipeka na vidi lipeka vidi. Non na sincérité na bisa vona ozwa yango mbe na nsamote. Ah, azala été na lai libanda mboka mbe na za déjà. Ngai. Na ekuta dia batu misu bazu baladi kopo bazu mbe na ada na mabele na olandela ngo. Des sentis na bino ya kota fétiche ya changu mtaja ngo la di kopo. Ça veut mal la di kopo kota za ba mota trop. Na peso ba moto eza grand maître féticheur Magelo na peso moto po Moutouana dit mettre ba bo beti mbe la di abeti pas juste sentir dans la minute au sentir le mien na cham. Ah, sentir les ana changu. La minute au sentir le mien na cham. Na éviter tout le banini donc hier andimi na éviter libo abzaki bana mboka mais na minute au sentir les ana changu na éviter mettre Magelo abundaka fétiche ndenge bobi ke abundaka vraiment fétiche donc na éviter na lobanini ndenge abundaka fétiche ezalaka ndenge ezalaka mais on est soki na 229 ko benga na mteno na fungoli ba appel te ko benga na mte pona na devant plateau moyen bouger ezate donc ndenge na ebisio mingi ya koloba ezate nazala lisusu na yemoko awa na plateau te na zabongo na maître mususu azana plateau na biso ya lelo awa tozana champion Magelo pe mibale tozabongo na maître Goldberg Mbote maître Goldberg Mbote. Ah maître Goldberg na évité ceux qui na lobanini maître Golba na longolio kombo ya maître la bengi champion Goldberg pour na moni mokaba na lipekezo ngala champion Goldberg. Ouais. Senti aux c'est chango na biki ebunda na chango. Oui. Mais toi obotoli 5 chantiers. Beta ke kwa muiba bampuli. Ah. Obeti le kwa muiba bampuli. Babeti mbango ceux qui na lobanini champion Goldberg. Message ya lelo na plateau o libiso ezani. Message à lelo na eboye na la que sa population to public là sentir la beta qui monana pour benga 5 chances la beta ke kwa muiba bampuli ya ngope na yeli susu pour na yebisa bango susu public na ke nazo ke ko affronter susu championnat o ya de Kinshasa na okotango la koti pe makamomba moko na na beta le toleka beta toleka le champion Golba champion Golba yo olbaka mingi te mais nakamwa ki d'après ngai pona ngai wana ça m'engage ke ngai mais beke na chango ndenge 5 chantazi senti oyo peli suite mais na moni okoisa mais na moi 5 chantazi moko kimia pili na munoko zo bensi le côté est-ce que ils appellent ba combat au dessin chantazi a 5 de combat défi. Ouais, bon, na habité sur les bafans, mais tout petit peu, bon, même sous la benga, mettre tout la combat, retour, il faut que la combat, na vous n'avez si bon côté, on a tenu des titres, on a relu comme adversaire, l'adversaire ne faut pas vers ngai, on a zana pour servir, bah au most ba kabaya, dans la zana pour servir, bah au most ça besoin aïe, à goûter dans ngai, tout le monde, là nous ya mbongo mais habitumbate, bitumba mboka ngai. Ah na habité na lobani ala la kana nyongo ya mbongo akoza nyongo na $200 a défi pas futité habité jour mususu mais bitumba saka kobyo na muna na de Goldberg mbala moka de moi chemise ki bumuta bwe bitene ko fizana tele
ipaki na mnene non kufa te na vite so ça c'est à mettre tout ça na mettre magelo bongo tout na sumuke champion magelo yebisa na numuke avana ta combat na o obundaki na mwaki oganyaki mais na été pas plus fala image ya champion magelo oyo lobaki pona makambo ya basenti awa lobaki bitumba te mais o lobaki pona makambo ya basenti oyo te bisongo e bongo na rappeler question moko na kati wana avo te biso lo te wana na makambo na bango nde ba solo liango mais na monde sport ezalaka ba organiser à juste ceinture te ba catcher nos ba ekobunda donc yo bengi Shakira na kopo PC ceinture est etalinga Shakira na vena ende ba kenda ba solo ki makambo wana soko otikele ceinture wana eza kopi na bango mibale na banenge ba osula mais biso vraiment ceinture tolingi batutu bazali vemeza nini ezali stade ezali edingwa ye na ceinture yango yo makili ba pa bongami Shakira bongami ba mwe pe makelo ka bongami ba mapasa ba kibambi batutu bouger pe Congo mais tango yo lobio deux personnes baza banani netinga mtu kanga Shakira betanga te ata zu ba ceinture edingwe ata dingwa ke lekise 8 fois na sama kolonga Shakira betangate donc makili bakutu na mone mwana ponga na sina na papa na ye donc ye na mone liyanzi donc na mone le côté ata uti poto je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide titi longi mokonzi na ngai titi longi edingwa paloli bango na ndenge mokete toleka Titi mokonzi ba problème ba luka ata uti poto na kubeta na éviter champion magilo on dit que va sentir mais est-ce que sentir muta munene ya mwana kutoro baki mais muke ya tante ozuite na éviter champion magilo avu le bana ta yomoko ceinture ya changu bana changu baebi ngana na bundaka déjà bana changu baebi komba ngana malema ezaki komba moko bon dans to bana kachi donc oeleka na kachi donc faux akando ki soza ndoki to tika wa yeba mote donc na yaki na numéro mobu na yeba kite ekoko ma niveau mususu donc na kotimbe mutu wana donc nda préparer ki déjà donc na bisa bana changu ba regretter te donc ngana ki finuku ceinture ya nango ceinture ya nango na oela ngote nango lelo bana champion Goldberg ada champion changu toi la champion Goldberg abunda pe bakomba misusu abeta abunda pe bakomba misusu babeta mais lelo aza na ceinture ozolanda akenda ba ponto ba wapi abunda oyo aganya ye moka yebi oyo pe babeta ye moka yebi mais lelo a mérité ceinture ya changu siko atali yomugo ba o Shakira na kotela na kodo na meti na cimetière la tuna o beta ki mari na male matende ni siko la diko po ekamba moko champion la diko po ayekamba moko agogoli ka male ma koba siko la diko po préparer komba na so otali la diko po préparer komba na a préparer ki yango maintenant na bisaka tante zaki komba mondele tozomona to moni ba banderole batie Goldberg lelo a obunda na 5 chantiers Goldberg peut faire ça la entraînement na ya bongami ayende mutu ayaka bon lelo nga na yebite na yeka boye ba konzi ba yebisinga yo fo bunda na etel so etel wana msuda ayeba kango déjà préparé ki donc eza nango tarte na pesika ba fanatique nanga ceinture ekoya na yango na éviter obi que Goldberg a préparé qui est-ce qu'il y a solo est-ce que Goldberg a préparé qui a solo na éviter champion Goldberg est-ce que yo préparé qui a solo pona na éviter parce que 5 7 ans na préparer makasi to ndeka babaki ono wenda libulu to na éviter à vous ouais au monde combat nous surtout sur préparer qui résultat bien ça donc so préparer comment nous bien oui nous a résultat bien donc il y a on a quoi on a champion Goldberg en tout cas donc omoni bino naite ba miso ba ko champion local alinka bakatika to bakatika chango bazaka nde tembe soki olobi aleki na teba mais yo bando ya sentir okota na ndako naite na moni ba sentir ya deuxième édition et so vivre quand même mais première édition la qui ba sentir la mais naite bakatika chango moni de ba yoni ba sentir bazo leka bazo loba bazo kumisa champion Goldberg oui yebisa biso no moke est-ce que lelo soki mutabimi atembongo alors oui que champion Goldberg contre 5 chantiers combat défi naza après natambo nango boye seke so mutaye na pesi moko to bundi to ndongwani to wa ko gagner zui
Dete ba bifala. C'est la personne combat ya champion Goldberg na 5 chanté tout le monde ndeni e bundamaki e bongo tozonga na plateau na biso. Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Shakira Tiba. Oza mwana ngana bimisi. Soko timutu makasi. Na kokase yo ndenge nazo kase baninga. Na yebi ata makambo ceinture oyo mo connaît. Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Nazangi ya koloba. Nani abetamaki lokola mwibe wa mpule? Mais ngai na oloba la ngai te na éviter maître. Kotala vraiment na été. Tikela nga sozo nsaka image ne bandeli ya komba wana. Po ngana zana ngaka animateur émission nazo kabere nyoso totanga nkana télé. N'évitez d'été hein vraiment place wana place wana côté ba otomo maboko wana mane na mu besoin. N'évitez Bougumestre Jacques Mpiana tala malam totala malam place au maître totala malam tala attitude ya 5 chantier totali attitude na yo nani obanga nani aobanga n'évitez bana ya chango bafani tu ya kai te uye liye ata yo
moko dete zong sana na plateau total ata yo moko tala c'est que j'étais très concentré très musclé positionné et puis yoko to ndiye oba ina kufi na ngai na kufi ngai no tinda kingai wala sko albito oba abi ba ibisi babi kotila kaka maître Migol ba habité taka ya bena tumba moko ozongisi na éviter maître à vous place wana azaki oyebi ke soki ozobunda adversaire ko sous-estimer pour sous-estimer adversaire oyebi ba surprise na ye omoni ke azaki pe concentré na ndenge na nga mais na kwa na nga na ndabo etala ende pour so tali motulia so tali bogo lenga avant mais tant on compte na kati bo moni ke ya futiti on mona za concentré na ndenge na mai ozaki concentré na ndenge na yo na zongeli mettre Maguelor na habité mwele benye champion za tipo ya mettre kasi avant na mettre Maguelor na simio somba crédit tinda message benga so ko na habité o bando benga na comme somba no crédit tant otine ba waninganga bwana otine ba message après ko benga nasima teo kanga na bino oyo zaka bu mamo bando déranger ngai somba crédit tinda message benga mais na lobi boy pour le champion Goldberg appelle la lingeza la nini boye bisanga kaka soki bino bomona ki tekage na komba wana to tekage ezala kite boye bisanga kaka soki bino bolingi défi ezala nani parce que na okai ba mettre exactly ba yaki ona bango bako combat défi bango kaka ba préparer ebele lina wala soki na 169 na bi soma na crédit na bi te ba nouvelle ata yo moko soma na crédit ko benga na mteli mo soki na 169 numéro ya na kotanga te réseau pona na ba publicité donc na mo bi message banjo kota déjà ozaida na crédit na yo bon na zoki est champion Maguelo liboso na zongi na yamba yo na nuna ngiba tela biso komba moko ya champion Maguelo totala komba oyo bundama kindenge nini ebongo to zonga na itedi pa bifala à vous. Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide titi liongi mokonzi na ngai titi liongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka
Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Na ebite na lo banini. Wana to laxi champion Magelo. Kwa batu biso batu nga aza technicien, aza félicien. OK. Na fanda na bandoke. Yo ndoke wa famille ngawali yangai. Tala bandoke bele ba ka plateau na ngana ko tindelo bango. Na évité Jemima Kayembe na oki message na ondengo lobi na baki avant na Mbappé na tata moi des messages sanga bien. Jemima Kayembe na oki message na ondengo lobi ke abetaki ya solo. Oui, abetaki ya solo champion Goldberg obiki obetaki ya solo. Et puis lisusu moto mukie message de okomeka ezanga moto mukie komba wana olobilo musute. Moi na ta commentaire ezate na soki na des messages na kwa rappel boza na tuna nanu champion Magelo question okuna mute mesanga moto champion Magelo yebisanga na muke e bongo tango obeti oganye na yoti mais okoma otima mutam ya nini wande ya basket wana mutu wana falomona na sambusaki yaza mwana kotoana kote na yaki obu ayo mtu asiki loka 2 minutes ta minutes angwa salelo kota 2 minutes sangwa si 2 minutes mona mawo obaluke banyini ko kito te nga banga mutu te nga vema yo yebi na banga mutu te nga na banga ka nzambe apa nzambe na banga mutu te ndeto ana champion awa bon aza champion na mona bakumbane belé na banga ye pour na mona pe abeta bato belé obanga lukuté mais obanga kai te na banga ye te mais na mona bakumba oya bunda na mona pe bato ya beta olandi bon nazangi ya koloba kasi na fongoli téléphone ngai yo obenga oyebisanga est-ce que champion Magelo soki baté vraiment na la di kopo pa bunda ko na sentir pa alota mbanga ke o ekokoma pe pa na edo omoni tato ya kana changu ngana animateur na yokaka na yebi banani bapezaka mais siko champion Magelo lokola tuta makola la seconde na la dikopo est-ce que kombe kozala lengi te kozala lengi te to yamba na pelo to ka ndeko angelo banini allo allo bote yana ngolo ko s'il vous plaît ngai mettre Big Méchant na makala fils de Sirène fils de Sirène puis mettre Big Méchant le sac au photo zali contribution dans l'émission contribution na ngai Tita Magelo atika bakeba mutu aluka na plateau la diko pa ko te parce que champion tango eza na maboko na ye o eza maloka tata na nga mettre Sirène na mama ya mokili mobimbo nde ye mutatunga na lesa bango mettre Sirène aobango lo baye moko atindi yo mais aya na plateau yo batio bana plateau balema ya bango naleli nayebi te soki na oloba nini wana na otala na commentaire te allo wi ndeko na biso takaki alo na ngai okomo lokwa ya quartier eyonga nzela akimi nayebi te natanga nini natanga misali moko tobi bale ai nayebi te nayamba nanu quartier nani mutu abengile okosula bani allo maboko ya nzambe losako na oko tozali contribution na miso lelo yuka kumbusomo contribution bakache waza aïe 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 okatani pona nini bapele kote kota ladi kombo Magelo akobeta o ngai te wana ndenge bayebisinga awa allo bonjour opana ngobema comment s'il vous plaît bana limete lo sako na bino
Bale beba kwa nani? Ngai na sambo na nani? De baba la wana ba timisu na ba 5 chantier na ba commando na ba nani na baba na Golbert. Ai. Na ibite na lubani donc ya lo bigaka bakemba baba wana Golbert bakemba mete Golbert koto ba bio magela ko beta la diko pokoto ai na ibite so kito lubani ni. Allô? Mbotez pas de comment s'il vous plaît. Bonjour, bengo comment s'il vous plaît. Bana c'est mbalo sako na bino. Contribution de Michel Lelo. Mettez ma poiga. Contribution de Michel Lelo. Il y a solo. Ah, Naleli. Nana shate wana kaka yonde olobi na ebite soki na banini chape magelo babike okolia la diko posiko yo moko etake yo moko so ka ba fanatique ne ba lo banga te ba tuti ba moninga awa na émission lelo babi magelo azanduki la diko pona ebina nga aza makamu na ye mais aye banga na kacher nga na muyibi to bakanga bakopo nga to kubomana na ye yo nani te ama bakati apa na mamna kanga ba mibiso ko yibe ko bake kuna azo nga ko muyibite azo nga be makacher maître dans so aye baka maele na ye kote osilela omona sentirana na opangala ngate nga lingaki eyande na chango so na chango omona bebunde to na tele e bona sona allô bonjour kitoko le sako koto za le bengi comment on s'il vous plaît commandant junior commandant ya Matali contribution de Michel Lelo Mete magelo bandima kwa isa commandant junior ya Mbata ali aya solo mais amoni mutu a isebe mita kimi ali naleli ba pele zokota tellement ébélé je peux pas dire le ben continue sur le bongo na zonga na koto na tuna champion de Tchango na tuna no question moko na bisika bana Tchango baza na ba poser ceinture ya nango ngai na wela te loko esila te ba wela te bango ba mo na nde na aboye la dia la féticheur nga na féticheur mais to la sana kindoki mais évitez c'est pas passeport rouge ba ta combat de filles c'est ba gouvernement c'est qui mpiana ba ta combat de mbongo ga yote mbongo la dit qu'on paté ceinture ndenge champion Golbert alobi awa ceinture ndenge zawana et pas na ye ezakana mo prix so ya kolobi ka sikoyo oteme champion Golbert na pa na ngai nga na osenga kotala ceinture bitata te po mutata ma paquet parce que au bout d'un moment il passe madame a fini maman ya moto il faut paquet nanu après mutabini mutuboka te paquet au te yango voilà vraiment voilà demande nanga merci pour le conseil na yoki maintenant banana no la pesa bango na fait wana kwete ki ça so beti da mutu yo fait mais vraiment mon kima otaba paquet excuse na ya wana yo tune na Tchango
Dete ba bifala zo sanga bana tuna ma bien na chango ba député bazalate na chango ba prêtre bazate mais ba ba njili séparate bandali tonjili te bandali zakana ngoka poto maloba njili bana mikile solo ba sapera solo bana njili yango siko ba njilo o nyonso wana ba grand prêtre wana boko ndi ba pe combattre botema la na Angers botema boluele biso tout et ça moko boye ata gratuit bo fouté biso billet wana botema mettre Golbert na 5 chantier ata ba de combat pamba tout le monde a un petit peu de temps à partir combat kaka comment mon il est à 20 minutes à gagner à 8 centimes. Où tu es le biso là? Naïté, n'a pas de 100 fois mais n'a pas le baka pas ngani na kati ngolé. Oh. Bino babo, kati ngala ka salité bon kati siko ba bende ko beta bende ko tu ba kofi yango ya ka salité. Ah, c'est bino bibo ya bino baloba. Tu Mbappé lolo. Allô? Mbote papa, obenga comment s'il vous plaît. Mettez pitch méchant, mettez le bas dans le bas. Contribution à l'émission de l'eau. Batika biloba oh ebo kada mwasi na ngasiko nani ngabati baloba boy yebisa benga lisusu yebisa ngama kama ba bi papa ni sira nyama wapi allô allô bonjour papa benga comment s'il vous plaît ah bana mbinza del volo sako na bino kuna na ngomba tendez le mime moko nous sommes une mission spéciale awake edinga lobi na tiki na ngakachi na kina ngana kimbangiste boka ide aloba bongo Shakira abundaka ti lelo mais lelo dossier na ngeza ya Shakira te ya edingo te ya champion Magelo oyo azwaki sentir te na champion Golbert oyo abotoli 5 chantier muta vimba lokola tono sentir siko na zoninga na yeba est-ce que ya solo na ebite allo ndeko na biso akili allo allô aïe na ebite tant que na biche no avimba teka ka avimba ngo piu akatani na bana pelo epesa ngai likamba ko tuna allô bonjour obenga comment s'il vous plaît Christian a changu na pasa na ebike tricage ngo ko teka Magelo omoni natine ibino deja natine ai natine ibino deja na como tinda soko ika mutu oh na bayo kata mo ika oh soka ndena za na dika pel mo ke kota wa oyo ka kota masina zeta boyoka nje banda karate allô mbote apo benga comment na s'il vous plaît Isa mala na chango lo sako na yo yango nga nazoloba te yango problème na kote eza wana sikoyo oza mala na place na ngai babundi na mte boyimbisa s'il vous plaît na babundi na mte sikoyo baprêtre na ntango bazalaka te batela biso bakoma badefi
Ah non silike zela ta le maya edingwe na tiki na catch pour vous comprendre que atika na catch à vous. Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide titi liongi mokonzi na ngai titi liongi edingo paloli bango na ndenge mokete to le kati na ba vérité na tiki na pe catch na tiki chape dingwe a oti catch eso pour sport de temoli mboka ya ngonde makambo président de la république na kosenga meka ko nettoyer na ba fédération na ba vérité na tiki na pe catch na tiki chape dingwe a oti catch eso préparer da d'offena la république na kosenga meka ko nettoyer na ba fédération na ba vérité na tiki na pe catch na tiki chape dingwe a oti catch eso préparer da d'offena je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide titi liongi mokonzi na ngai titi liongi edingo paloli bango na ndenge mokete to le kati Non la vérité na tiki na catch na tiki et c'est comme tema pasi na ya maraka pelo c'était la kota rankini pamba aïe na éviter allô aïe téléphone est planté boka ta m'appelle la mieux s'il vous plaît ok boba ndelo benga parce que téléphone est planté ngai na moni mette matadi kibalo uto benga ngai na pesi mambo théâtre ça les faut kota allô allô aïe au moins m'appelle tellement que te délai moi connexion comme moi kilo so mo no koti faut ça ko kota koti te faut so kota allô mbote na ngalo sako koto za benga piko mona s'il vous plaît Igo na bumbu bana bumbu nyoso ya bino ya ngoyo basentie votoka te s'il vous plaît au moins tout se comprendre bien nala combat mettre sirène mais ba ebisa ngesa champion golden bo sona tika combat musu ba betinga li kofi na kofi so bota li paquet na ngai abisa ouais là problème boli ki na ngai o mettre boli ki na problème de na otia no combat mettre sirène na suka boza la moi calme allô mbot na okili mo triquer nayoki bozembele place moko boye triquer nayoki oyo abi sengaka komba mettre sirène sengaka yo mpe benga kuna senga komba bosalanga boye te omoni bapele soki ekota ebele baninga mpe na bumbu bala mpe babenga baninga mosusu bana na mangasani babenga mosusu bana na bacango mosusu baza kote ya matadi kuna don ntango bozobengaka bino moko ezosalanga vraiment pasi mingi allo allo nayebi te naloba nini okoti me numéro nde soki na 29 ozolobela côté allo nayebi te maître matadi kibala ozobenga na moni na ngai me okota te donc nana choix te allo mbote ya nango benga comment s'il vous plaît aïe naloba nini nakomi kokende kosi te na okota te na kate émission to na pesa bango baloba na pesa bango mabanga pona na chité naloba nini allo mbote ya nango benga comment s'il vous plaît nani oh American na yoki lisusu la diko po beta bango na leli nazangi commentaire ayi yango na njili kuna ba député bazaka to ba prêtre moko bazaka kuna pa to yebi kena kingaba je kokwa zali to yebi kena na ba notanga ba prêtre nyos ay na otanga ti
Allô? Mbote ya yobenga comment s'il vous plaît? Umbrella. Bana makala lo sako. Maître Sirène Prince, maître Ingaye. Tana biga na hotel bien mona suka, bo kite. Na hotel bien mona suka. Na invité. Na comme ko keni na ko chite na ina zonga la ben invité. Allô? Bonjour papa na mobenga comment s'il vous plaît? Numéro le suki na 352 au kota kina ligne mais ozaki na ondimati au koti. Donc allô? N'habite maître Matadi Kibala on habite dans le banini. Maître Zaclé. Aïe 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 aïe. Allô? Mbote maître Matadi Kibala. Nalobaki boye pona bakomba kuna Matadi Kibala bientôt na koza la semaine ona bino kuna pona to préparer bakomba mais lelo na lingi obetelanga lisolo ya champion Goldberg. Aïe atrisha ke abeti mlinga spire akie kitoko ndengo ebisanga na yote bakomba kuna olingi na memela yo komba ya maître Goldberg kuna Sirène Leblanc to Sirène en tout cas au bundi moment au koti na sepel ndenge okoti nayebi te naza na appel moko ezo déranger nga awa mingi mais allô? Mbote apo benga comment s'il vous plaît? Et je sais la monga fula le sako la bino bana monga fula contribution émission. Oui, n'habité, il faut expliquer boy. Bato ba benga na WhatsApp. So ba na WhatsApp au kota bien te pour ta ko kota ce qui appelle normal koti mbamongo e kata WhatsApp na moni maître Zaclé. N'habité maître Zaclé telemi albi a sengi defina maître Goldberg a l'ouverture d'une émission dimanche passé. Na bande su ko rappeler que maître Zaclé a sengi défi ya ceinture wana. À vous. Ngai rabo ceinture yango. So mu da sengi attente ezali okay osengi bango ba sibenga na ye mutu moko benge ngala za ngala après dans la zapika d'après na zila ka mutu nyos twaza besoin aye tondongwa ni pone loko ngapi na otika mote aïe n'habité allo na kina comme on m'a 3 appels na kati allo mbote yana ngobengo comment s'il vous plaît bonjour bengo comment s'il vous plaît aïe 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 maître Sirène Prince avant la 4 émission avant la 4 émission on t'a bien combat maître Sirène Prince na éviter na loba lisusu nini na éviter Sirène Prince lelo succès au sakanate donc émission lelo tolo bela nani Sirène Prince allô mbote yana ngobenga comment s'il vous plaît bana makala ya solo ouais kombo nini allo nazoko allo ndeko na biso akei na ebite maître Zaclé azoluka kota mais lokola azo mana souci ya komba moko awa naza obligé na yo kana ni voice oyo na bino aïe après je benga zo ngai te
donc azobenga azozwa ngai te azoyeba te na biboye na biko oza Deva TV soko benga na WhatsApp okozwa ngai te mpona bappel normal ezokota tellement ebele. Allô mbote ya pana ngobenga komona s'il vous plaît. Ok, so si obenga na répondre au mbala moko. Réponse eza boye. Na Delvo eza na nini mususu bien attente mususu. Na chango pesa na attente mususu. Na funa pesa attente mususu na Mwamba pe eza na attente nango mususu. Tona 4 attentes na Kinshasa awa. Bango ba dépendaka na fédération. Ne ba dépendaka na fédération. Soki bozana bezo ba kachero boyoma ya obuna kilengi wana. Ba na Delvo. Quant à bino ba fan boye ko kende ko sola na ba konzi ya batante ya kuna bango ba osala ba invitation batindi na ba club oyo eza kuna so ba yeba kombo ba club wana te bozu ba kombo ya ba quartier oyo bino boule ndeto bi maître Magelo champion Golbert ba commando ba Zakle ozu kombo ya quartier obikelo na bezo ya quartier oya bundaka na changu kombo na yebwe bope bango ba conseil la fédé nini attente ya kuna lettre attente ya kuna ba koyeba ke quartier waza mutu ya club kingandi ba ko sala ba invitation ba obengisa za musu club mena kuna na club ya kotoyo ba kutani na nini kuna na Delvo ba bundi sikoyo eske soki attente na bino ils ont organisé ba combat na ba quartier na bino etali ngai donc eza organisation de il faut donc na boy organisation kuna te na boy ya kuna te mais ba organisation na bango ndenge ba sala ya bango c'est que ya chango ya ngwande bomuna ya funa pe obomunaka ya mwamba pe obomunaka ya lukunga pe obomunaka donc bino ko population de football lobela kango pona ba bongisaka c'est ça na gaba ba pe mibale na zongi sa maluba ipa ba kache pona na chite na émission na na de appel kaka na kati téléphone na ngai. Allô? Mbote mama ngo benga komona s'il vous plaît. Aïe. Allô? Allô? Mbote ayo benga komona s'il vous plaît. Bana monga fula lo sako na bino. Oh, wa Zimba. Ah, champion Golbert. Ba hotel ayo amo bientôt. Allô? Bapel loko ta télé betika li moko. Nanya bokota. Aïe. Ah, oh, na moni numéro hango enje senga combat ya maître Sirène. Na timbeli bino, na tika na appel moko pona na kata émission nanga. Allô? Mbote para ngobenga comment s'il vous plaît? Bonjour, obenga comment nani? Commandant Junior Nambata, allô? Allô? Aïe, commandant Junior Yambata, angia sa tikaja kumisaka ka magelo, ali appel à suka na lingi appel wana eningi selanga bango pona bayoka bien. Allô? Ah, nanya kokota ya suka, nazopona nanya kokota ya suka, nazopona, natanga na message. Te numéro na moni yango déjà, tricage. Tricage. Allô? Bonjour. Maman Mado. Aïe 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 aïe. Na évité na le banini. O crédit na style donini. Crédit na style donini. Allô?
Mbote. Oza komba Maître Magelo. Gede wa bifala. Tele biso komba Maître Magelo. To chite l'émission à vous. Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. To leka. Shakira Tiba. Oza mwana ngana bimusi. Soko timutu makasi. Na kokase yo ndenge nazo kase baninga. Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. To leka. Nazami akoloba kasi. Na combien sur l'émission moyenne mbesi l'appel la bino ezate bakati na connexion kuna kasi na rappeler bino koloba ke. Na komi ko kena suka champion Goldberg avant. Momo ko ya suka moi dem Mbote et ça la bien makasi avant. Ouais, Mbote na ngana kopesa mingi na bafan na nganya surtout. Ya changu ya libanda ba pays où baza pembeni na pesi ba Mbote na ngai et puis na pesi susu honorable Francis Chibalabala aye ngwana pour talaka kawana ba expérience ba simbiso mabile de bosani souhaité honorable nani bangonya surtout pesi ba salam quoi. Na éviter dans le banini wanande Mbote na en tout cas vous comprenez que mais champion Golba alobaka mingi te ye musala nde kontaka mingi yoki ape Mbote en grosso modo nazongi esika ya Maître Magelo to benga champion te poyer dans la ceinture Maître Magelo mono ya suka na quelques Mbote sala de makasi na pesika tous les fanatiques au balinganga na pesi bino Mbote Mbote mingi papa menda ti maman na Kerta maman na Jesse mokonzi nanga Bugumese Jacques Mpiana na pesi pe Mbote to bana malukutu bana route mokali bana ferbois na pesi bino to Mbote dans mututu azolandanga na pesi Mbote même yo ladi oza na njili oza champion Magelo bandoki baye koto zali maître Nzunga bandoki pe champion des champions na pesi Mbote quartier Renaissance na pesi pe Mbote na pesi bana tout ya biela tout à makola la seconde de kaka mota trop dans Bugumese Jacques Mpiana tiaba mbongo to so ceinture wana e ya maluku tiaba mbongo to so ceinture wana e ya maluku na komi ko na suka émission na oui je m'appelle Maboko ya Nzambe je m'appelle champion local bandeko Maboko ya Nzambe ai est-ce que kombo na ko na liste oyo so ko magite so so la kilo makasi na champion local na ebike na tamabuki Jogo makasi na tamabuki Jogo atongo mama Lisette moi ça pembe ya oya mwana kasi na mo ke ko bake Pamela Tiyo
ya yangwana peli susu na bandiko boka koloba ya Fredi Ngoma le coutumier vena nga poster na tongi munoko na koloba vena nga poster mwana dalasa tongo peli susu na bozente ko boka bugumese Jacques Mpiana na éviter na boki susu bongo mettre Mobutu na Anteki Mbuta mettre Mobutu na Anteki Mbuta ya yo yangwana lo sako peli susu certaines de Mitch certaines de Mitch mwana moko ona lingana mingi ye atombola toujours nous voulons savoir ekende liboso pe na bozente ko boka Bruno Ekebaswa na comprendre la combo au combien bien te mais ngamona ta bien les brais et kebaswa ndé moko Eli Manzau et bongo viens ngai moko babi Londres qui tend toujours est-ce que JP Mongo viens JP Mongo Ousmane Jean Ifele JP Mongo ya ngwana pe ya naloba nini obini nani ministre provincial Jean Ngoyi ministre provincial Jean Ngoyi wana na libanga likofa chango en tout cas ya ngwana na comme na suka ya koloba ke na baki bureau technique na mo bimanenge na baki passer na Brone Bomalika pe berger etene boko polo niket kapela di pe na lobike bureau technique mo bimba koloba ebongo ingénieur Didier Mosiboni Nathalie mon DG Titeliongi mokonzi ya tongo pe mon DG Papi Fala mosala kitoko Jonas Mazape Miranda Joseph Benjamin Mosiboni Christian Matissa Diane Omoyi mwana 10 ans na bangenge ya mikulu soki na teboe Benjamin Kamba na bosani na tezamte Die kone na kinkole mamikina ya ngwana soki na teboe Benjamin Kamba motema ya ciao.